Makambo ya pasi, makambo ya kokamwa, makambo ya somo bande kunanga kolala kolamuka na sango ya pasi, kolala kolamuka na sango ya mawa, kolala kolamuka bande kunanga na ya pasi. Maamilo, osali biso boye pona nini maamilo? Yo mutu ozalaka mwasi ya makasi, yo mutu ozalaka mwasi ya mbinga, okufi ka boye, olali ka boye maamilo. Ata yo moko ozo kufa ka boye, ozo tala ta bana na yo te, o tala ta sor ya bana na yo ekozala ndenge nini, ekosukela pe wapi. Oyebi bien ke mobali na yo asi ya kufa, yo moko nde otikala papa, otikala mama. Sikoyo lelo pe yo pe oye kukufa, bana na yo bakosukela wapi? Bana na yo bakokende wapi? Bana na yo bakoloba nini mama? Mosusu avant ya kukufa ezalaka ta malamu kanisela bana. Kanisela ta bana na yo bandeko nanga, esalaka pasi pe mawa, pasi ya makasi, pasi ya mingi bandeko nanga. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Na yebike toza ebele o to célébrer ba anniversaire. Etoile Nines TV na équipe na ye mobimba aye ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na système moko ya kitoko. Ba sincère condoléances na ba o nyonso ba o lela, ba o nyonso bazana matanga. Kande na lobaka toujours et encore que matanga ezalaka neti mbula. Tango ebetaka mutu moko te ayebaka te ke non lelo mbula ekobeta to ekobeta ndenge nini to ekozala ndenge nini. Mosusu toyebaka te. C'est vrai ba météo ezalaka eyebisaka biso, mais il y a de ce jour météo koki koloba ke non lelo mbula ekobeta te, même mbula ebeti. C'est de la même façon avec matanga, eyaka na ndenge nango. Mosusu bozana mutu boyebi ke abeli mutu oyo azokufa abiki na ye, mais bovandi na mutu oyo abelaki te eloko moko te, mais boye kovanda ka boye mutu akufi. Yango toye ko présenter nos sincères condoléances na ba famille nyonso o bazolela, ba famille nyonso o bazana matanga. Nzamba lola apesa bino makasi, nzamba lola a consoler bino na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Ba courage surtout na bandeko nyonso o bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Kande na lobaka toujours et encore que ba moment difficile, c'est tout à fait normal. Il y a de ces personnes tozalaka tolingi kaka nyonso bisengo na bisengo, nyonso to seka kako seka. Tobosa na que dans la vie na se ya moi ndenge tozali, mabe ekoki koya, malamu pe ekoki koya. Alors, ce que ozoleka na ba moment moko très difficile, eloko na osenga na yo zalaka makasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na système moko bio, na système moko kitoko bandeko nanga, ba mapango ya koteka yango wana, kande na lobaka sombelaka bana lupango, ezalaka toujours malamu. En tant que parent, ezalaka toujours bien kokanisaka pe futur ya bana na biso, kokanisaka pe lobby ya bana na biso. Bandeko nanga, ngala lobaka toujours liwa tango yaka, eyebisaka mutu te ke non lelo kokufa to lobi kokufa. Bane bele lelo batikala bakuluna, bakota na bapaka juma. Pourquoi? Parce que ba parents bakufa, batikela bango eloko te. Mwana se retrouva na osala nini, na kendo yiba na sala nini. Akoti na ye na bisika oya monike akoki kozwa mbongo facilement. Mais en tant que parent,
ozana se ya moyo ozana bomoi kaniselaka bana sombaka lupango bandaka kotongisaka malembe jusqu'à ce que okosilisa soki nzambe pe akogarde yo ti okoma banona ntango gloire au Seigneur ndako wana okoki kovanda yo moko tango okokufa ekotikala toujours héritage ya bana na yo na système moko ya bien 750 y compris le document na ndenge moko ya malamu. Voilà. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi toye lisusu bandeko nanga na sango ya mawa concernant comédienne na biso na kombo ya Mamilo 50 mwasi ya taille mwasi ya 50 kilo na ndenge moko kitoko mwasi moko ba français ke zongi bandeko nanga lelo sango ya pasi lelo sango moko ya mawa avana ya kokota na mozindo ekozala mwa biana ya nano ko sensibiliser batu nyonso ya sika toyebi ke chaque fois que tosalaka bémission ya sika batu sika pe bakotaka yango ne ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambo tenanga na yemoko linda bukulu. Mamae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani bin olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu bandeko nanga Gavker ayeli biso ba makambo ya kitoko Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi la famille. Je m'excuse na Gavker place ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali. Na yebi teni netungisaka yo surtout côté ya ba papa wana il faut na beti lango c'était parce que lelo oyo tokomi komona basi ebele bakomi kobima libanda bakomi kobima na ba jeune garçon omona mama mbinga mama moko akokola mais akomi kobima na ba jeune garçon mosusu omi tuna nini mais soki okoti na mozindo ya makambo ndoko ya ko comprendre que papa na ndako azokoka lisusu makambo te papa de ton côté omoni ke makambo na côté na yo ekomi kosimba lisusu te papa ozo umelaka lisusu te. En tout cas benga Gavker asunga yo Gavker asunga ka pe problème ya hémorroïde. Ozana problème à hémorroïdes, Gavker asungaka. Ozana problème à obésité, Gavker azalaka wana asungaka babiloko wana nyonso. O nyonso tu etali santé en tout cas na ndenge moko ya kitoko Gavker azalaka wana na kosunga na kitoko nyonso. Bambote na yemoko Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Madame Judith Diampovisa, Mama Lissimpitu, Mama Eugénie Zemanga, Monsieur Joe Lokwa et pourquoi pas Madame Basila Mboyo, na système kaka ya kitoko mingi makasi. Voilà. Bandeko nanga to beta masolo, bandeko nanga to solola, bandeko nanga to panzanteke. Lelo oyo toye kwa prendre liwa ya mama na biso 1050. Mama 1050 abota ki bana na ye mibale ya mapasa.
na bana ya mapasa wana bayaki kokosa ye na hôpital ke mwana moko akufaki. Mais en tant que mère biso nyonso toyebi soki oboti baye koyebisa yo ke no mwana na yo akufi moyen tolakisa yo mwana eza te biso moko tokundi de toi-même na kati na yo olobaki non, il y a un ça ne va pas, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se cache. C'est de la même façon maman na biso 1050 pe abandaki ko sentir bongo, mais vu que moko atikalaki alingaki penza kotia souci ya makasi te ka ndenge ezalaka azuika mwana moko akenda na ye atikala lisusu kobota te, donc ezalaki ka mwana wana nde abotaki. Alors kosala ke bazalaki na bango na bambongo vie ezalaki pe bien bapesi éducation ya malamu pe ya malonga na mwana na bango wana moko. Kosala ke après un moment donné mobali na ye ayaki kokufa, vi ke mobali muto bando sala ba bien nyonso atika yango epa ya mama 1050 ba entreprise bazalaki nango ba société do ba biloko na bango nyonso mobali atikela mwasi na ye ki ye mama Milo. Mama Milo pe na kibo mwasi na ye na kimakasi o azalaka na ye nango parce que biso nyonso toyebi mama Milo azalaka mwasi moko makasi mwasi moko ya njunju eyaki kosala ke mama Milo a travaillaki penza pe dur na ko travailler makasi wana ba entreprise na bango wana o mobile atikela ye en tout cas ebando kindeka liboso bambongo ebandaki kokota. C'est ainsi que mwana na bango abandaki kosala ba voyage kilikili, ba voyage mata ba voyage mata kita. Kosala ke na famille oyo place bayibaki mwana na ye. Ka ndenge boyebi vérité ata soki eza ya kobomba ndenge nini, ata soki bokunda vérité ezalaka na jour moko vérité bimaka na poisa. Alors na famille wana vérité eyaki kobima na poisa, bayaki ko découvrir que mwana wana mwana grande sœur na bango ya liboso oyo azalaki mwana ya mama Milo o bayibaki azalaki mwana bayibaki, donc abando appartenir na famille wana te. C'est ainsi que mwana vu que pe azalaki akokola lobitin il faut na luka ba origine na ngai, il faut na luka papa na mama o babotanga bino bokolisanga parce que boyibanga mais ekozala malamu na luka papa nanga na luka mama nanga. C'est ainsi que mama oya bokola mama oya aiba Linda azalaki obligé à okende pa ya Mamilo ba luka Mamilo ba senga ba bolimbisi eyaki kosala keno Mamilo azalaki penza na isengo makasi koyamba mwana na ye oya bungaki il y a 25 ans passés. Sikoyo bino moko boyebi na bana mosusu soki obokola deja mwana omesanisa benza mwana na vie wana ya kitoko, vie moko ya luxe. Mwana yebi ke na famille na biso babotanga kanga moko. Mwana yeko découvrir ke na zalaka pe na ndeko nanga wana eza kutu lipasa nanga. Nde eyaki kosala mbutu entre ba mapasa mibale lipasa mosusu alobi ngana koki kondima yote. Outi na famille moko ya babola oya awa pona kozwa héritage nanga awa je m'excuse ekosimba te ba mapasa yango eza nani ba mapasa eza Davina na Linda Cots bandeko nanga histoire nazo betela bino awa eza histoire ya film na biso ya sika oto Holanda epa ya ye moko Poutine de l'écriture Belvi Kandi la patrona bandeko nanga film kitoko wapi film gu o wapi film moko tokose titre film ango eza le deux sœurs rivales bandeko siko bitumba entre ba jumelle ba mapasa bango nyonso mibale bitumba de l'autre côté Linda pe alobi ngana français na otika latin Davina pe alobi oyebaka te ke nga pe na kotaka mozindo ya français oyebaka te ke nga pe nazalaka mwasi ya kabelo netika yo. En tout cas bandeko nanga nde filme bitumba wana ekomaki kokota. Alors na bitumba wana eyaki kosala ke mama Milo ayaki kokufa, mama ya ba mapasa mama ya Davina na Linda bandeko nanga ezaka pasi pe mawa lelo oyo tokota deja na 8e épisode makambo eza somo soki nanu olandi filme oyo te na osenga na yo kota Cache Belleville filme ezali filme moko kitoko kande boyebi na Belleville TV
chez Belvi Kandi bandeko nanga ezalaka nde ba filme oyo edikaka eza ba filme moko te keno buzoba na bozoba kobina na kobima na mafinga te Belvi Kandi ba filme na nyonso ezalaka nde éducation sur éducation donc tango ozolanda filme ozwi mwa mayele tango ozolanda ka filme ozwi mwa quelque chose ezalaka bongo. Alors na sengi na bino tokendo landa filme wana tokende ko consommer na ndenge moko ya kitoko ebele ya bato baotuna deja Linda Cote akomi mwana ya famille Libota oui akomi mwana famille Libota bandeko nanga oyo le deux sœurs rival nde filme na ya liboso na famille Libota na minute to oloba azape na tournage ya deuxième film kande boyebi Belvi Kandi azalaka na ba réserve ya ba film ebele. Donc ndenge za bo filme oyo ezosila filme mosusu ekokota ezalaka bongo donc bozala déjà préparé botia déjà na makanisi que la plupart ya ba filme ya Belvi Kandi bobando mona Linda Cote bogomona pe Gatsby Kabasele yepe déjà na filme oyo ba o tourner Gatsby Kabasele pe azali. Donc na filme mosusu ekolanda bokoya komona Linda Cote bokoya komona pe Gatsby Kabasele bandeko nanga na ba film Belvi Kandi ezalaka bongo. Grand courage surtout na ye moko poutine de l'écriture na yebi ke succès nyonso tango eyaka toujours na bitumba osala musala makasi tu es une bosseuse raison pour laquelle bitumba na côté na yo eza ebele mais yeba kaka que malgré ba bitumba na bango bakolonga na bango te bakoya na nzela moko me bakozongela na banzela ebele ezalaka bongo zamba za na yo biso pe toza na sima na yo tozo soutenir ba musala ozo sala ngana appréciaka toujours batu o bazalaka osala musala azo sunga pe bandeko mosusu bazwa mwa salaire fin du mois. En tout cas bato bongo bazalaka batu moko ya ko appréciaka bazalaka batu moko ya ko tombola ka bandeko na ngai. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Na yebi ebele ya bato bakoya kosilikela mama Étoiline yo bongo ye na makambo ya film yo ko betela biso lisolo oui ezalaka pe musala na ngai ya de ces personnes babengaka mama Étoiline pona oloba mama Étoiline salela biso ba analyse ba film biso to lingaka yango pesaka biso ba courage toke kolanda pe ba film ezalaka bongo na ye ko sala penza analyse na yebi ke ba mosusu bakoya kofinga nga bon ezo dépendre ka na bino moko to mesana na biso na mafinga na bino bofinga ka biso déjà chaque jour donc ekosala nango eloko te soki na betisaki yo libaku na kombo na Yesu limbisanga na système kaka ya Torkos bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka partage na biso kobosa na pete kosalela biso partage kobosa na pete kokende pa ya Belvi Kandi kokende ko consommer film na biso na ndenge moko ya kitoko na ndenge moko ya Torkos makasi wana bo permettre nga surtout na yebisa bino ba bye bye na ndenge moko ka kitoko tokomona na lisusu na ba émission na biso oyo ekolanda na ndenge moko ya malamu. Bye bye et à la prochaine.